yolobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongela ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga se nzamba Manuel Kapita elikelanga sele yo elekela bato ya mokili te zabe natela bato ya mokili te kaka reception elikelanga sele yo nakodefa te nakodefisa koluna yo na bomoi na ngai yawe ekosila te bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga se na yo babenganga babi na sota nazwaka te babosani ete ola banzete elanga na yo toya transport ezali passe ndeni moi kimia na ngana kuna bima nanga nene kaki yuzuya ngai yeboye na kuti na nani kuna nani se nani portier kuna zo bananga o mama abaki kokota ate ya za portier tazandi kuna nga pulu yo mona kelo mama tika bongo ko so yo ki bongo osepela bo siko ye ayi sana kota te nga kumine ko repeta yelo kana ki ata mama bongo so yo kanga osepela mama na bango mama so yo kanga osepela benga subongo ki ata mama so yoki osepela mongo te ata biti so yoki osepela te peke titi neza bien tenir ka tuna ye awo yambanga na chambre sko oyambinga na chambre te mba moka olexinga a problème ezani mais ne biso bien ki na ninga kina bima révolution et bon depuis obengi nga 10h oye ya 14h na za pour sa raison oyebisanga ya ele pourquoi yo vantinga awa na koti na chambre na ye to vandi to sololi mbamo mais attitude no pesa no bien te na muno no za mama wa uzene sengote nini kaka révolution kozana mawa to esengote c'est trop dire le bleu meki ngana na sombi lupango te na vinanga non tu vois mais oui et bon ngana na boyenga na koma no vanda ka awa na yebaka ba héritage ya papa c'est là non. Depuis quand yo bimisa maloba na keno sombi le ponte et on nyo sote za yoti héritage na yoti c'est quoi lele comme au kabola maman ça peut être mon héritage mais ça va bien ngati non koloba ka bongo te tant yo za bon moy biso ko to ba para ba kufa révolution excuse qui c'est yo obota ka te na vina na pote te poani c'est que tant to obota na to tikela bana lupango yo to ndako nde ya biso et puis ça mela mutunia ça peut te na mukilo ka asomba lupango bilo mususu omona awa ezaka ba héritage ba papa biso ngana ina yeba kaka elo nini po etonso no na monongo bien te so tinga ke na ngana muso moni présence na ngeza et c'est bien te Rêve tu m'as appelé depuis 10h na vandi 14h na zela yo pona za na intention bien te olingelo baki na moni na sepelité o siko ngana so donde na yebeli mobali na nga osa bongo te siko yebisanga problème nini pone tiboye na téléphone on osola na bien te osa no mawa na yesu asu idem mais so répéter pardon s'il te plaît yebisanga nini chérie chérie yebisanga ko osa boye te Rêve baby toujours bataille belé te font dire trop toujours mon temps qu'on sait comprendre et merci et puis gloire à Dieu au commun à point à comprendre qu'il n'a pas l'aise c'est ça l'amour mais révolution est pas qui attends la ligne ma casse quand moi mais je comprends que peut-être que musique a lingo et belinga rêve on en encaissera trop pour quand à moi na ebiki na mona papa belé mais j'ai un papa Eric Kitoko
bon rêve tu es ma femme na okobombela lote naza na eloko ya okobombela te na okolinga pe te lelo lobi yo ye awa bamanke yo respect epa moto moko boyebiki arespectaka yo oyo misusu bato babengaka bizengi lokwa pulupulu amanke yo na okolinga yo te révolution tu sais que nga nazo orphelin de mère nayebi nyonso wana te chéri yebisanga en bref oyo ebelebele déjà nayebi na ngai yo yebisanga kaka en bref likambo ezali bon révolution problème ezaki echoke yo te epesa yo mpe pasi te epesa yo mpe badécision sika te révolution eza vie ngai ayeba te ke na obotama ngai pegi nzambe nde asala ngai ye nde ayebi destine na ngai yebi lobi na ngai mpo ye nde mettre ata mpe circonstance révolution ngai aza orphelin de mère na considérera mama ndenge yo oyebi yo mpo considéraka ye ndenge yo oyebi mais ces derniers temps nakomi omonaki ekosala nga soni révolution ye tovai na ye na chambre mama ya abengana ye uso atatinda babeti babengana nakolinga te je me respecte namiyebi mwa moke oyo nazali sincèrement nga na mama ces derniers temps eyesimba te noki na mama na constate bamanquement epa kulukulu na beti nga avandaki na arenie na salon toyota ya tv vite namona beti aye abotoli nini epuis nakomisi message yani epa papa epa mama namoni kaka ndeti na nga na raison te nga ndeni nasali ya mabe du na comprendre te nga kolinga pe te pa manke na bakar wana yango wana tristesse ozalaki nango oyo nayebwe mbala moko donc mpona beti azwaki nini opesi rapport bamama bakipe mais oui nga na kolinga te yo lelo bamanke epuis ngai je sais pas nayebi te so papa nini bakolakisa nga sauf papa na ngai Eric mais yo na beti nde eza mokolo yo so opesi rapport epa mama problème eza waye du bango mpe baotrouve na bango na mama nyonso tu topesanga kala maboko ya nzambe moko ayebi le pourquoi zaka makasi zaka na courage na nga linga oza courage oseka esala nga du bien makasi seka no te courage eza oh chérie pourquoi pas souci na nga yango wana nayebi te en tout cas tant na tangi awa donc je bien dit ici na moni otier comme te déclarer comme héritier Peggy baza bango nyonso héritier à première classe nga mona propriétaire numéro 1 après moi c'est ma femme la titulaire et après ma femme directement est née Peggy. Vous savez quoi, j'avais pas besoin de tout ça rapidement. Posez-le comme vous voulez. Au sommet vous invité, il y a mon nom de ça et que défendre. Il fallait bien comprendre le texte au Isaac. Vous voyez? Oui, antérieur. Pour y avoir des abos, moni nazarana de Thomas. Camarade nayo à Salaka aéroport. Ouais. Ah, ouais. J'ai aussi traité aussi de même sorte de Yamakamnaï. Donc tous les barona, tout fani donc créa coup tout bamon ba makele donc faut comprendre. Non, comprendre très bien. On appelle celui on appelle pourquoi. Vous voyez tant boba na rabosa la communauté de biens ou soit séparation de biens. Voilà. Il faut savoir. Maintenant tant que ça libéré. Na ndengo sengelinga na processus awa na tangi bargument na yo ba besoin na yo awa. Yo nga na préférence la boy. Malamu avantage na yo utika na maboka bana na yo. Parce que bana baza bisoti. Bien sûr, vous avez raison, mais avec genre il y a moi aussi nanga ça va pas. Au moins ninga vraiment souci nanga ça oui maître. Liboté za yanga. Je connais très bien ma famille. Père nanga zani. Père nanga za peut-être na koki kozala te. En absence nangai ma besala. Je dois très bien gérer ma famille pendant que je suis en vie. Et nalinga ki mingi mutu na mutu dès que naza vivant azala quand même na ba droit na ye mutu na mutu azala ba donner parce que na yebi makambo na yebi je connais très bien ma famille mutu na mutu azala ba droit na ye pona désordre za la tête oza maître yebi do babilo rango ndeza nga nani honorable Fortinant Mukongo oya makala ouais député na biso ya Funa. C'est lui qui m'avait informé. Non, ce petit-là, c'est un petit expérimenté. Vous savez quoi? J'ai traité avec lui pour la partie. Ah ouais. Mais il m'avait parlé de ça. Donc, raison pour laquelle moi, je t'ai fait confiance, naïebi que, on peut permettre
kimia ezala maître ça lango très bien ça lango très bien ça va yo ça la ouais au monde qui kozala bien gérer nga bien ba bien nyonso tout mon frère ba véhicule ezala na kati mapango na nga nyonso ezala na kati ba bien na nga nyonso tout même les biens meubles les biens immeubles tout ça ça doit se vous savez que nous sommes dans un pays où tu respectes ba citoyen na biso notre République démocratique du Congo et puis la justice na biso ndenge ezali leli donc je te fais-moi confiance. Moi, je te fais confiance, Nabi que Makambo ezala très bien. Donc, parce qu'il permet quand même qu'elle pose là. Mais je suis sûr que l'on n'a pas quoi que bossa naté, n'a pas quoi. Gérant Gelo Mayala. DG Gelo a benga nga le n'a pas quoi. Faut tout le monde parce que tôt du jour, phrase correcte à Paris. Tonton Mayala a benga qui a tindi mwambongo moko boye. Ils ont pour ça la moi activité mon donc c'est un peu ça. Et puis j'allais vous rappeler encore pour la famille PA, il faut aussi savoir ma famille nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Mais maître, tu m'as laissé le temps de réfléchir. Ouais, non, c'est juste ma famille aussi doit en profiter quand même. C'est une petite rappel. Voilà, donc en tout cas moi je mais il faut jouer transport. Yo à part ma camboza grand frère nanga vous savez bien qui parle neti grand frère nanga et Christian Zinda mobali ya maman Christian Zinda mobali ya maman obosele comment moi sina yo ne muto Ça me panzini. Oh. Laisse-moi encore tâter. Ya lombi lombi. Nini. Kaka kosea ni. Nana camarade no. Bon camarade no. Na neni o peti ba meshi le roi sireni na na miso ka kosea esa masua malasua esa masua malasua ulo bana hamba la suka ngai oyo miso ni asea oh maman bonjour ma fille ça va bien. Oboyo yebiete. Nakenia. Ah, yo fa makambo boy kene yako. Oh, yo changer te eh. Yo ni camarade de maman te. Nkoyala na biso te. Longo wana. Oh, c'est respecté. Oh. Olo nai. Na longo liyo. Olo nai. Ko kate na ngate no. Olo nai. Ngate. Meka mama Mama. Oui. Oh, yo ta makambo yo sa. Kotala na te. Oya pa mbaka ko sera. Mono za. Occupé. So, comment t'as kimia te? Quand il y a, tu vas faire ça va tout kimia ah. Il y a le nez. Oh ma chérie. Mon ami. Moi sommes amao. O pese bis na monne so tata na o funda o pese bis mais ça c'est fou maman maman tika mon frère na kuna comme ça timu ba ngela solution kanga ka basinga po bwe moins sate kanga ka basinga bombi kuna na chambre kitate amakenga mabe nga na yaka kosenga ya solo oh merci camarade na ebisi yo na so pokate donc mamba mwana ngo e comme pesa na mutu passe donc peneka mutu angwe kake na bela so iboma to na sa sukini mike no kupesa nga ta bango mbale conseil ngo ka sute na beti pe mutazanda nena za
na meblo na isota na ya na monaka o suka ndundu o pretiki mko kosea suki la pembe kosea Pulu pembe pulu okuna nga mama na ote pona keno atamara nga muninga na Umachika no yete mama kuti kitata ba sentiment ni wana cho sisa biba Atana 5 pepe. Kimia pe kota ka pesa batonga pongi mama luka solution memi telema luka ta solution batonga oh makai pepe tata na mama na odomona ba motike papa bwana odomona ngate abota ona yo na kana ni ba o sa tata na oya bota yo nani eto telema Umachika alimu amishama oh c'est une bébé oh maman oh le bah c'est une bébé côté oh bah ndio ngolo le la patono makabali pato ko wapi kanga kopenda obi mwana akolongola mobali na mosala yo nalinga komona patron ya papa bango akokoya babétise aboye nyonso mpe bebi yango na oresone siko ndenge ozoresone te luka solution mama place ni nango yo memi ete hôpital nino ba memi ete seni pepe telema o wapi ya bata mitu ya bata maboma to lembi eze simba te pona ye donc ya ye to ebite to memi na église mama église kute koya lisu na kasi omileka kute na église bokangaki ata bachaine otiki ye kuna vandi bomemelaki eka biloko ya wana solution likambo bashene yana lobi ya solo po tozala kimia na kati ya ndako ifo bakanyika bashene ah oui mama ngatiki na bino okiki na likolo c'est bon mais soki moki etele na achete na benga soki obengi nga na fide moi mwana wasisinga nesengo nyonso nayaki nango mwana wa mwa mabe azogogola bigogola mutu lokwanga mwana ye lokwanga mwasi na ye sipotaka po oyebisi oza shwate ngambu toluka yango ekomosongela mama kama nanga beta mama eza ya kosimba to ososali kaka erreur yo moko kokende kuna pas grand maître nga na okei su te vunu ma chérie na kosalera lisu te na komeka te c'est bon omoni oyo misato oyo na oyo na oyo eza misato na papier wana papier ezala na balenge oyo misato nalakisi yo kende kotiango na motu ya mbeto esika ye atiaka mokuse na kuse totomboli mpenza epoche na sabeto place ye atiaka motu yo zwa yango tiango wana donc alale moka ndenge azolalela ngo nde yo mpo bandaka koniata ye nyonso oyo banda koloba ya koyoka pana ezala zela omoni papier oyo eza kaka po babengi nye ya kokauka yayo kokama te yanga te grand maître apesi moso eza ya grand maître kasi akausa yango ekomi lokola kibi ya poussière soki olambeli biloko yo so olambi biloko etoki alozwi yango otiango likolo biloko yo moto olambelaki biloko ngai komi madame ngai yayenga nalobi na biloko ya njungu te nyonso nalobi na biloko ya mobali na yo winga mnalamba yango ozwi nye oyo ekauka tiela yango na biloko mama bongisa yango bien mama na ngai ye yo omona ndenge akoma zoba na yo te mama oyo lukaki yo moko ndokosisi kasi osimba na maboko simba te bongo esani tosimba bakibi te simba ngo mpenza na pansi mama nakosimba ngo mpenza na tia yango bien mpenza yaya nde tofandi boye nde topesi mokongo ekosala mabe topetana kobima boye wana raison na solo yo mpenza otimba nayebi mwana nga mpe alananga mama na oyebi ka nde tosolene wana nalala ete
nazwaki nano nazwaki pongi te soki ntango oyebisa ye mobi okoela moko azotoso lisu te nga bi likambo na otika bote mama nakende pa grand-mère na change ka bilamba nakomela grand-mère mama nanga kaka le même jour yango wana yo nayebi leo na opesa grand-mère alobi nanga nene abina mozolela nga bitina olela te ma yoyebi kuna nga mpe nabikelaka mwa bamike biyimaka mpona sauve mpe na vi nange sauvaka mpe kuna oui kaka nde naza nana osala pesa lopango napesa na tv oyo nde mose ngai nayebisi yo grand-mère na sisosola na ye mama na ngai oyebi biloko apesi ngai eza fin mais oyo zela nanu tour oyo oyo nazoyebiso sala kaka ndenge nga nazoyebisa yo kananonga omoni okota distation na makambo na oloba na yo okosalela ka ndenge nazoloba soki omeki kosala kaka erreur nga na okesu kuna te yo moko kolonga makono inde tiku n'est pas grand-maître vous non ça erreur te ndako boye te mwasi azala fo okontrole ndako na de A à Z na bana yo oza kaka makolo likolo tala na mobali na yo akomi kokonda akomi kaka do mbu akomi dépassé yo ozoya kaka monene oza kaka kolia komela ovanda otia makolo likolo lokoza likolo te okanganga nakanga ngane ndoki boso oza ndenge nga na oyeba navandaka na esika moko famille nde mutekanga yo nga te nga na ndoki te mwasi mabe mobali akomi lokola fazer mobali azalaki monene akomi kokonda azolata su bien te mobali akomi dépassé ve ozana oza à l'aise mwasi liboso kuta azalaki boye te mwasi liboso azalaki boye te personame mwasi ya liboso azalaki ndeko na ngai bien ye aye obala yo tala ndenge akomi eloko yo yelinga nde yango wana yango nga na ye mpo bandiki banga na mambo ebele ke mwasi akamba ndako boye te oui fona loba nakamba yango nde yo kuti ndako nanga sali te oyoki ndako nanga ezolimba solo mama mpo oloba n'importe quoi ozosala ndako nde ozomona mozolobela oyo tosalela oyo te ozaka na parti pris moko naorespecte koza tata mwasi oyo toboti ne bana mais oui faut respecter ngai nazorespecte mokebe keba impoli ma éduqué ya yo moko impoli ma éduqué ya yo moko nzambe na ngai ye nzambe asali nini nde wana ngai nakolokota etula wapi nzambe na ngai ozomake yo nde etula yo moko nde etula te yo bana na ndako nanga oyo eza ndako mais naobala kala te naobala ndako nakodija ndako na tomta mosala mabe keba okoka ngai te okoka mpe mosala mabe tabengo paste nanga jede okayembe epa paste aporte kabanangi na priaka epa jede okayembe aporte jede okayembe oyoki ozotanga koma basala nzambo yo ofanda ta na bamboya ata na église bapesa obatemi okota so église yo omoni na nzambo mtamisa mabe keba yo moko nde mtamisa mabe nde bazala na zala na fin na minute baolandelanga priere oyo bato basalandela priere bato oka na tangeli azosala mosala mpunda yo délivrance na yo ata fe paster fo basangana mpo na yo bisekoyaka na ndako te mpo mata yo moko kikisala mosapi na yo Voilà. Bonjour. Oh, papa Dédé. Bonjour, papa. Ça va?
Ça va. Papa Zali. Oui, papa Zali. Comment papa Tente? Ah, papa Tente, mais collé belé, hein? Non, mais salut. Bon, on a reçu ça. Ok, n'a-tu on en a goûté? T'es quand on a. Ok. N'a-tu on a bien papa? Non, ça va. Nous, quand on déplace, c'est ta kitty. On a pris ça à soir. Ngaï. Oui, comment ça? N'a-tu quitté? Collier, hein? Garçon. Eh, petit. Papa Tente. Ouais, garçon. Collier. Ça fait pas, papa. Ah, salut. Na aucun jour alors papa il s'en est qui a et puis comme il m'a dit na kuti papa pe na portail il s'en a na uti accompagner papa Tete et na papa Tete kala gloire à Dieu. Bon, qui m'est allé? Ouais, qui m'est allé par la grâce de Dieu. Collier, hein? Merci papa. On est grand garçon, là, maman moula zara, zara maman qui est ma casse. Mon discours ça va quoi? Papa, tu sais qu'à descendre dans la vie. Bon, du coup c'est dans un message moi bien. Donnant le bagage du solo. Vous en faites papa? Non, calme-toi là. Oh les a pièces na linga makasi mais c'est du Louis Vuitton. Na pesi. Ils ont pour un cadeau. Ça c'est pour moi. Ils ont pour un. Ils ont calme tout solo, on a fait ça. Merci, merci d'avance. Omoni petit aux ada mikolo koli. Surtout biso mikolo to yebara vraiment tout ta maman belé soki vraiment est-ce que vous kota ozo yebaki. Alors papa on a eu vous avez qui à bon terme maman on solo qui est bien. Mais depuis que maman wana ya makamu se change. Pour constater que biso c'est plat. Ça là ngai passe na part na ngai. Na menace papa no makasi. Talaka ti le na mala degré on les lamba. Oya ngai na ko pesa petit vie est mystique. Alors par rapport à courage dans pesa ezala ki ezala fort. Esprit kolanda na communauté pour papa na yo aza envoûté. Est-ce que vous comprenez un garçon? Papa na aza oyo yebaki wana te. Donc aza manipulé par maman wana. Est-ce que vous imaginez na biso ba camarade ceux qui te kotala et au moins papa na comme le roi mutumo boya comme na oyebi machacha non ça veut dire que faut garder courage non plus ça maman wana. Est-ce que vous imaginez na biso ba camarade pour commencer royer na ndako ah donc mal à l'aise. De papa non comme le roi mutumo na machacha. Donc ça c'est en sous ka likolo faut atika okeni. Alors courage non plus c'est ça qu'il faut ça na kaka. Na oye bandi na so na papa. Est-ce que vous comprenez là? Non, je comprends. Donc, vous avez la force colingate au tomber dans le piège parce que dans ndenge na yebi na bo mwasi oyo azana na ki ndoki azana ngo a kolinga toujours avec sa réputation. OK. Ceux qui osent moi moko impoli voir ngai camarade à père na yo jamais na koya a pour koya na nga aiza pona yo alali na koki to koyebi soki lo la musaya tiki et ça la passe non répéter na yebi. Alors tu es mon fils et ça m'a camouillé. Un garçon, ça a courage. Hein? Les avis, bisogna stokuta la marambo, on attend nga ilelo. La balibanda, la kenda ba Brazzaville. Nous attendons la drogue à cause de maman. Et si lelo, les gens ba tout sous baza pemen ba ko quand même pas pour résoudre les problèmes parce que ça ba kanda et tigala. Histoire vraie, tigala. Est-ce que vous comprenez? Il faut la casse. Alors, où est allé cadeau, mais la kio. Vous avez vu que c'est plein d'amour. Prochainement, sur le Koutani. Papa Tente, est-ce qu'ils ont vraiment pour l'engager? Garçon, naïbi valeur de papa Nayo. Comment a-t-il conseil il faut prier ma casse? Mais papa Tente, vous avez souvent un papa. Papa, si je ne me trompe pas, 2 ans et moi, papa, c'est dans la tambour, on a sombi dans Manala. Est-ce que comprendre? Sois sage. Les avis, c'est compliqué. Un jour, on comprend des news sur le talon. Il y a comme qui est parce que la mode est repoussée. Vous avez un numéro ça. Vous avez un numéro là? Non, sur le téléphone, ces derniers temps, papa. Sur une aïe, non, le kilo, d'accord, et ça va. Ok, ça va. Infiniment merci papa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Un petit, il faut beaucoup prier. Hein? Au revoir. Hein? Infiniment merci papa. D'accord, pas de problème.
merci à son excellence, CG Jean-Marc Kaboun. Non, excellence, merci vraiment. Nayoki, rapport Wana. Non, je vais tout régler. En traitant vraiment comme il faut et puis comme il se doit. En tout cas, merci vraiment. Ok. Grand frère, au moins, on est comment là? Ouais, c'est ça. C'est comme je disais là, ça demandait beaucoup de concentration ainsi que beaucoup d'analyse. Parce que ça, le testament, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une messe à faire. J'ai beau réfléchir. Au moins, on a mettre avocat, toujours vendre tout solo la main. So côté na kati nanga, tu vas comprendre combien je souffre. Je souffre. Nazaré monso na oloba, je commence à avoir l'envie de pleurer, voire même pleurnicher. Parce que normalement on dirait ndé na bando raisonner na vie nanga, maram nanga na vie ndenge ezala, normalement on dirait ba facilité nga tâche te. Mais na lingi que ba bien nanga et kende plus c'est pas bana. Moi nanga ya liboso Peggy. Ok na Betty Pouloulou Pouloulou et puis Betty ils ont la plus bana que ma famille oyebi ndegi famille zalara oyebi pe nani ndenga zalara je vais vraiment ça en tout cas si vous ceux qui pour na kosa yote to na lo ba bete so ya ndenge nini au moins quand tu m'as appelé nazaki nazo traiter le dossier là voilà j'avais le dossier en main. Si tu as non, j'ai bien réfléchi, je laissais ça, tant que si la magistrature, on a un dossier, la question au niveau de la commune. Donc, tout c'est là caché, il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress, il y a caché, il y a bas. Donc là, demain, moi, je viens avec mes documents pour ça monter manayo. Et puis, ils sont à l'aise. Non, peut-être j'ai l'envie de quitter ces pays et puis on va vendre peut-être au Canada, quelque part. Je te vois, mon vieux, on réfléchit ça bien. Moi, tant que tu as comme un niveau où ça le testament, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Testament, mais qu'est-ce qui me motive de... Mon frère, je ne manque rien. Je ne manque rien. Mais seulement, les gens ne veulent pas que nous allons en paix. Nous allons confiance à personne. Oui. Il m'a tout expliqué. Bazaki na maman Abigail Moulamba le suprême. Maman Abigail Moulamba. Maman Jean-Claude Christian Zinda. Voilà. Non, on s'est échangé. Même si on a géré le dossier, on a ça bien. Tu sais que le dossier on a traité à mon côté. On a maître Morino Pinga. Morino Pinga. Oui, je vois, c'est un grand un vrai avocat. Mais naebi que Dieu Itoko depuis Luanda, na moi c'est Bernice Sidiba, baebi Merlin Makakutu a bien pour me dire que papa, faut ça l'effort aussi ça non makamwana parce que vous a dérangé. Écoute, moi bien que nous vendre dans Luanda, Luanda non moi ça permet, moi je peux pas aller habiter là. Famille na wa tika famille pour que de Luanda. Donc na éviter là non c'est la cas résultat. En tout cas, moi je t'appelle le soir pour fixer Aero na Royal Lobby, ceux qui bourgmestre regarde Betty caché na et puis na même Léonie na. Là na bimiswa atali bosso. Non, ça ne dérange pas mon grand frère. Donc c'est oh ya na ngai. Oh là. C'est la famille. La lingara makasi vraiment la lingara makasi. En tout cas, maman a kitoko hein. Elle est dans la famille hein. Donc c'est biso ba mongo to là. Mais comme on a yebo je vois au fond dans beaucoup côté hein. Non, c'est ya bimara beta Dubaï. Ça se voit dans la peinture. C'est mon avocat. Donc c'est lui qui gère mes documents tout voilà. C'est un peu ça. Donc quand tu es solo ouais, tout le monde a rendu tout solo. Madame, je vous laisse alors. Au revoir. De bonnes choses. Toi qui na biso na salle d'attente tout solo là. Nana poso kota kuna telelo to sola pona okende na omete yo zanga ba po toko oyebo yaka toujours na ba problème toujours problème on lobby on déjà te lobaka mbala moko des moments tout doit na bise le problème c'est quoi problème ezanga te comme yo za aveuglé problème ezanga te est-ce que yebi ke ala nda kuno moto ezopela ozoyeba ngo moto ezopela makasi ozoyeba ngo te un jour obima okoyeba oyo okuta Peggy akufi okuta babomiye na place ke baboma ye zo solution problème ngoni olobi problème te babomiye basali boy tout ça babundisi ye tala bi moto ezopela babundisi ye et pas Betty na pulupulu babundisi ye zo solution
soit oluke les places que vendre soit te faire voyager. Grande sœur, au moni marambo loba, vous avez raison à 100%, mais nazali kinayo. On a comme mon ondéré kindoki na ebité na bango kindoki bilakeli mabe ou soit quoi que ce soit. Nazoé baté les envoûtements ceux qui peut bilakeli mabe ceux qui peut kindoki vraiment. Nazoé baté. Les envoûtements te kindoki te ya yonde. Envoûtement mais pourquoi yo ngana biso naza moral nangeza bien te yo lio yaka ko consoler oyebinga bena na baye bato ne biso franchement na komo baye bato nyoso ba consolera muto yo ayo kaka mais muto nyoso to oya bozo yaka obakisila ngaka pasi boya obakisila ngaka bagato donc linga na kufa non wana esenga na kufa il faut na kufa na tikela bino nyoso to bozo pona bo sepela bazwa oui il faut na tikela bino bo sepela nazana ya besoin mona non dans sa vie toi tu es ma grande sœur au consoler toi tu viens encore pour nous bâtir ça. Je regrette pour vous, je regrette beaucoup. Mais non, soyez pas dans Babundi, soyez pas dans Babundi. Eza manière où il faut y avoir le béla. Faut la lobela on est bongo, faut la lobela bon, faut la y a bongo. Vous avez non muto lobate. Oh, bon niveau vous avez muto lobate. Eza ba intoxication. Ya qui soka yé aye ko lobela. Pour la zo ba information, faut ka peger oye bisanga. Mais c'est lui maintenant ce qui est. Makambo eleki na ndako. Kana muno na yo nanu, quand nous faut respecter ngai. Tana mona mabe yo so sala yo te funa sala doit rotela parce que wana za moi non mais tango lobela responsable tu ne peux pas me parler comme un enfant comme ça précaution pour la mwana wana na boy na lele bembe pela on lela te oyoki ngai et bembo boluka ndenga mutu na ngelala parce que makambo wana nyoso tu ezala yo ezala qui que ce soit eza charge na ngai et comme omoninga façon bo menacenga façon bo menacenga les jours où on a quitté peut-être Mboko, vous allez comprendre peut-être mes valeurs. Parce que bino batomo qui les valeurs à batuso bana bomo. Boye ba ngote. Quitter le monde, besoin de solutions. Yango na bengo que nous vanda ko lingi. Et comme ma bête mais ngana lingina suka awa. Na lingina suka awa. Oyoki. Boni boyeko. Tanga ngala moni ngai fona quitter ka payer yo. J'en ai vraiment assez. J'en ai assez. Donc on a qu'un des problèmes là ngai fona quitter. Donc quitter Mboko. Oh quitter que ouais. Oh quitter. Si ça problème na yo, au monde ozana. Yeba ndengo sala testament lelo soko za testament na sa testament yo muto tina ngana sa testament fona yeso pona mtuna na mono resolve lote ko soko za solution ndaku na de moto zo pela epsi yo na makambo to yokana kina yo na décevoir yo te est-ce que nako peso pasite so pesina pasi ça nga madema kasi ko tala ka wana za mobali yo asunga nga pe na vous comprenez lelo so na za mire des za kona yem tavani sa makambo omoni deuxième regard Nathalie kutu qui pire vient na ngana été Nathalie skoyo amour yo pesa nga lokola 2 giga papa na garolin apesa pas bateau ba yaka pa na ko luka tener ndenge mo ka lokola ma kofi kabe ninga pesa pa mama de moi je comprends ma femme voilà yo za rêve na ngana vie non mon lokola comment on va français ba tu es belle comme la Belgique fière comme la France. On a produit fini. Mais, ma constitution, l'État n'a pas de panzi. Donc, on a fait besoin d'anga qui forme d'affaires nanga qui veut bien nanga nyos nanga ba munda ku babio sa nango na ota ngoti na chamwa pa so na ota siko ki mo samba yo ko contacter ba bien nanga wana yo ta siko do mo samba eh on a confirmation on va dossier na c'est un règlement on a 3 secondes ton ozonga na baloli ngakuna yo ibinga compliqué yo ibinga bien en tout cas nous avons une assurance pour n'habiter on a bon on a biso to sala makambo zo zo mema bonsoir maman bonsoir maman na yo ya tout fina yo imbécile yo pesa nga bonsoir keba na yo ebisio na muninga na ote keba omona bana nga ba pulu asawana omona abeti keba na muninga na ote na biso imbécile comme me kokota na ndako wana te na ebisio bongo mama na seli kanga munoko na yo obeta bana nga ponga azaki te so na zaki wana na nga kotise yo moko mama nga na beti nani kanga ko benga nga mama te nga bota imbécile. Bon, ça va, moi aussi l'homme des droits. Na préféré tout ça dans mon boité, na nenga bala. Mon frère. Non, mon frère. Mais c'est l'avocat. Avec tous les respects que je vous dois. Maman, yo botanga te. Na bota te.
Maman, yo maman nanga te. Maman te na pekisa yo. Attention. Maman. Na bota bana ni na bota oke. Na bota. Mais c'est l'avocat na habité na sali. Non. Oh ya quoi ça le sa maman nanga. Naza maman na yo. Nayoki ça tombe bien au lobabo. Oui, ça tombe bien. Oza maman nanga. Oh ye pas bota maman na lokwa. Oh tu fais nga pour le boulot lokwa nga. Maman te nanga na respecter toi. Maman na respecter respect. Maman, na respecter ta moulaï. Comment ni les loso respecter nga te na balabala na gifler. Oui, défends-moi. Oza maman nanga. Je suis l'avocat de la famille. yolobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yopesa ngai yawe nabombi na motema elikialanga se nzamba manuel kapita ye elikialanga sele yo elikiala bato ya mokili te zabe natela bato ya mokili te kaka reception elikialanga sele yo ekopambolama ata bakangi na koshela ekokosala zela